Mambenga en général, pe ya Mbandaka en particulier, sango oyo eza penza ya bino. CAA, Compagnie Africaine d'Aviation, Mokondi mpe fumu ya mapata, azongi selibino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa, Kinshasa Kindu Kinshasa, nyonso eza kosalema na Airbus A320, ba destination ya boye, okokutango place mosusu te, kaka na CAA, Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova, à partir déjà ya le 19 décembre 2022, kwenda futuka na kwenda vutuka, Mbandaka na Kindu, kokende yango ekomi neti na sima ya ndako, à travers reprise ya bavol kitoko oyo. CAA, facilitateur ya bana Congo, Mosungi, aboya ba Congolais balela. CAA, balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureuse du pays. Très heureuse de se présenter depuis la poste Elisa na bino pour la comprendre le journal de Lingara mingi info lingala journal ya peuple pour na peuple na ngoto refond la journal na biso ya mokolo lelo pour na signaler bino que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo a quitté ki na mokolo ya vendredi 30 décembre na ville ya Mbujimai na masolo Assemblée nationale bosonya ko simba que premier vice-président Assemblée nationale André Mbata a participé ki na kombo ya Assemblée nationale na cérémonie ya présentation ya programme quinquennal ya CESA ezalaki na salle ya réunion ya Béatrice Hotel ndenge héritier mapindemi atalisian. Professeur André Mbata Mangu, premier vice-président ya chambre basse ya parlement, a participé à na combo ya bureau ya Assemblée nationale na cérémonie ya présentation ya programme quinquennal ya Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC na Mokuse. Ezalaki bongo mercredi 28 décembre na salle de réunion ya Hôtel Béatrice. Azwaki maloba na kombo ya président ya Assemblée nationale, premier vice-président Alobi Boye. Présence na ye ezali ko témoigner intérêt oyo chambre basse azali ko pesa na organe oyo ya presse congolaise. Pambate bazalaki investi na Assemblée nationale. Accouchement ya bango ezali bongo promotion ya démocratie na République démocratique du Congo à travers ba médias oyo ezali ko constituer 4e pouvoir na République démocratique du Congo ndenge premier vice-président ya bureau ya Assemblée nationale André Mbata asukisaki na maloba na ye. Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a sangisi na mokolo jeudi 29 décembre na primature ba représentant ya ba commission oyo baza chargé na visite ya Pape François na République démocratique du Congo le 31 janvier tina mokolo le 2 février ndenge Nadine Asona a monisiango. Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a réunisaki autour na ye jeudi 29 décembre 2022 na primature ba représentant ba commission nyonso bazali chargé pour organisation ya visite ya Pape François au Yekosalema na République démocratique du Congo kobanda le 31 janvier ti le 2 février 2023. Ezalaki question pour na chef ya gouvernement aye bana ko passer en revue ba question nyonso ezali lié na organisation ya visite papale na suka ya réunion ministre ya communication pe média porte-parole ya gouvernement Patrick Mouyaya a expliqué ki epa ya bapanzi sango alobi boilandi compte rendu ya conseil des ministres oyo elekaki premier ministre na complément d'information na ye na communication ya président de la République azongela ki likambo ya visite oyo bato nyonso bazali kozela ya souverain pontife oyo ezali bongo prévu le 31 janvier to le 2 février 2023. Premier ministre asangisaki ba représentant ya ba commission nyonso oyo bazali chargé na milulu oyo pona kotala ba difficulté pe kopesa impression enfin que ba équipe nyonso bazala prête au moins 10 jours avant arrivée ya Pape. Ezalaki réunion moko oyo ko permettre à la fois ko informer pe kotala na terrain ndenge Jésus Noël oyo azali ingénieur azali ko préparer aménagement ya site principal ya Ndolo pe koyeba ba disposition nyonso oyo ezwami pona makambo etali santé na niveau ya infrastructure pe lisusu présidence ya République pambate boyebi ke Pape azali invité ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo pe kotala tala ndenge nini ba mesure oyo esengeli ezwama na cadre ya communication pona ko préparer événement oyo ekozala historique ndenge ye atalisaki bazalaki présent na réunion oyo quelques ministres sectoriels ba représentants ba différentes organisations pe quelques membres ya cabinet ya premier ministre ezali important ko rappeler bino ke ekozala bongo programmé pour la fin ya janvier 2023 visite ya souverain pontife na République démocratique du Congo oyo ezalaka prévu ko banda le 3 kino le 5 juillet
juillet 2022 pe ezalaki reporté pour la raison ya santé ya sainteté pape. Na solo mususu bosenko simba ke président ya commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse monsieur Denis Kadima a réceptionnaki na siège ya Seni lomoko important ya mituka Toyota pour na déploiement pe supervision ya ba opération ndenge Stéphane Skane pe ritima epidémie batalisi yango. Commission électorale nationale indépendante Seni na Mokuse ba réceptionner lomoko important ya mituka pour le déploiement et supervision de l'opération. Et Zalaki Bongo na présence ya président Denis Kadima Kazadi na siège na bango ya Seni. Premier lot ya ba véhicule ya marque Toyota Hilux modèle pick-up tout-terrain et ezali livré na société Centrale Motor. Boye ba véhicule oyo ezali vraiment ya sika et sombami na misolo ya commission électorale nationale indépendante pour le démarrage de l'opération identification et enrôlement des électeurs pe bango ba ko assurer déploiement ya ba agent nyonso pe ba matériel bisika na bisika. Boye ekozala utile pour la supervision ya ba opération sur terrain yango ekozala pe na lien na ba tâche oyo ezali assigné pour le personnel ya Seni na ba différents centres d'inscription. Liboso ya rapporteur madame Patricia Seya, questeur adjoint Sylvie Birembano, secrétaire exécutif national Toto Mabiku Totokani, pe ya secrétaire exécutif national adjoint madame Marie-Josée Kapingabondo. Président ya Seni expliqua que contexte oyo bango va effectuer acquisition Aloui Bazali en pleine opération et actualisation, il y a fichier électoral population Azali ko se faire enrôler, ba enregistrer déjà ba difficulté ya ndenge na ndenge d'ordre logistique, déplacement ba équipe opérationnelle, boy Bazali ere ya kotelelo na disposition ya institution oyo mituka oyo emonani pona ko contribuer na mosale ya supervision parce que bango balingi participation ya population na ba opération identification pe ya enrôlement ya électeur et zala vraiment makasi abakisi ke bako remettre ba clé ba contact pa ya questeur adjoint mituka oyo et sombami grâce na financement propre ya gouvernement ya République démocratique du Congo et sengeli ko utiliser yango vraiment na ndenge ya malamu po eumela na ngambo na ye madame Sylvie Birembano ye atelisi gratitude na ye et pa ya président ya Seni avant à remettre ba véhicule oyo na disposition ya secrétariat exécutif national local la dernier utilisateur na ngambo mosusu secrétaire exécutif national Toto Mabiku Totokani na kombo ya ba cadre pe ba agent nyonso ya Seni à promettre utilisation moko ya malamu local la bon père de famille. Bosnie ko simba pe que vice-gouverneur ya province ya Haute-Ouele Christophe Itanga Mongandro na kombo ya titulaire na ye Basiana Nanga Christophe a président qui clôture ya session ordinaire ya septembre na ensemble provincial ya Haute-Ouele na mokolo ya jeudi 29 décembre ndenge Nadine Asona Atalisian. Vice-gouverneur ya province ya Haute-Ouele Christian Pitanga Mangandro na kombo ya titulaire na ye Christophe Basiana Nanga bakisela ka l'homme fondé ba clôturaki session ordinaire ya septembre ya assemblée provinciale tomonaki présence ya ba personnalité ya ndenge la ndenge ba membre ya gouvernement provincial ba agent pe ba cadre ya administration publique pe bongo na bongo ba temps formi balé et marquaki cérémonie oyo présentation ya rapport ya session et pas ya rapporteur adjoint ya assemblée provinciale pe discours ya clôture ya président oyo atalisi que province ya Haute-Ouele esengeli bango nyonso batelema pona kolite contre corruption selon volonté ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo misolo ekota ebele pona korépondre na posa ya population balobela kipe ba edi ya ndenge la ndenge oyo ezalaki adopté lokola edi budgétaire ya 2023 lokola misolo ezali ya komata basengi na exécutif provincial basala yango malamu pona développement ya province pe asengaki na gouverneur ya province basala en sorte que croissance oyo ezala penza réalité. Gouvernement provincial a joué rôle ya kokabola na ndenge ya malamu budget na ba territoire nyonso selon programme ya action na komemaka ba parti nyonso bazali concerné batelemela pénurie pona
na kotia population à l'aise surtout na période oyo ya ba fête ya fin de l'année ndenge asukisaki na koloba afunde afongenda sumbu oyo azali bongo président ya assemblée provinciale. Tozali na message de veille à province ya Haute-Ouélé bolanda yango. Message de veille à son excellence monsieur le gouverneur ya province ya Haute-Ouélé. A Talisi Boye bandeko basi pe amibali na occasion ba fête ya fin ya année 2022 pe nouvel an 2023 na kombo ya population ya Haute-Ouélé gouvernement provincial pe ya Yemoko Boye a présenté et pa ya son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'état bave na ye ya meilleur pour na nouvel an alobi na occasion oyo azali kopesa pe na population nyonso ya Haute-Ouélé bave na ye ya prospérité po ya mbula ya kitoko ya 2023 a saisir pe occasion oyo pour nous rappeler que Nandenge ba prévision ya commission électorale nationale indépendante pour l'année 2023 na mboka na biso République démocratique du Congo ezali consacré mingi penza na ba activité ya élection pe azali ko encourager na population nyonso oyo baza na âge ya ko voter ba kende ko s'enrôler ebele pour na ko participer na ba élection oyo e ko salema mikolo ezali koya asengi pe na population ya ba juridiction nyonso pe ba yeba na ko collaborer elongo na ba service ya sécurité pour na ko dénoncer ba ennemi nyonso ya kimia afin que calme oyo ezali tango nyonso perturbé eye bana kozala asengi na ba jeune pe apesi bango invitation et pa ya monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et longo na ba forces armées ya République démocratique du Congo pe ya police nationale ya ba défense et intégrité territoriale pe ya maintien ya ordre public na tina wana azali ko rappeler que province ya Haute-Ouélé grâce na leadership ya son excellence monsieur Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali chef de l'état yango ekomi lelo symbole ya réussite ya vision le peuple d'abord pe atikali déterminé pour na kokoba élan oyo ya développement oyo ezali engagé pour na kopesa deuxième mandat na élection oyo ezali koya et pa ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na suka azali kosenga unité cohésion ezala et pa ya bato nyonso pambate yangonde ezali eloko ya mutuya pe azali ko soutenir détermination ya vision ya chef de l'état pour na Congo ezala uni paisible pe ezala makasi asukisi na koloba que vive la province ya Haute-Ouélé que vive notre pays République démocratique du Congo boyi message oyo ezali signé et pa ya honorable Christophe Baseyane Nanga gouverneur ya province ya Haute-Ouélé. Totika bongo ville ya Isiro pona ko kende bongo na ville province ya Kinshasa pona ko tel sabino ki autorité morale ya Asbel ma famille honorable Nerombungu azu officiellement et bonga ya président interfédéral ya AVC ya ville ya Kinshasa cérémonie ya remise reprise et selema ki na mokolo ya lundi 26 décembre na bureau ya interfédération ya AVC na commune ya Limete ndenge hérité mapindemi atali sibiso. Autorité morale ya Asbel, ma famille, honorable Nerombungu azwaki lundi 26 décembre 2022, bâton ya commandement ya interfédération ya parti Haute Révision du Congo, ya ville ya Kinshasa, cérémonie ya remise reprise et salemaki, mokolo ya lundi 26 décembre, entre Mfumwabanga Moyo et Longona Fidèle, Muzembe, oyo abandai kosala intérim na poste wana, nyonso elekaki na bureau ya interfédération ya AVC, parti cher ya Mwanamboka, Didier Boudimbu, nyonso elekaki na commune ya Limete, Bosimbake, cérémonie ezalaki vraiment kitoko, autorité morale ya AVC, excellence Didier Boudimbu, azalaki représenté na secrétaire général ya parti, maître Magloire Kassongo, événement ezalaki haute en couleur et pa wapi, ba au cadre, ba militant pe ba militante ya parti, bango nyonso bazalaki, ba pasteur ba utaki bisika na bisika, pona ko assister na cérémonie oyo, ya remise reprise, nyonso ebandaki ko remercier autorité morale ya parti, son excellence Didier Boudimbu pe ba collaborateur na nyonso, na confiance oyo apesi et pa ya honorable Nerombungu, bongo na sima a prometaki collaboration sans faille, et longona Muzembe oyo auti kosala, mosala oyo na cadre ya parti, alobi esengeli ba créer synergie, pona ko relever défi oyo ezali kozela bango, mingi penza réélection ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na magistrature suprême pe occupation ba siège ebele, na parlement, pona compte ya AVC
AVC ndengo Nerombungu alobaki asengaki ba membre nyonso ya AVC Kinshasa ba s'enrôler massivement pour na participer na l'élection ya 2023 na République démocratique du Congo. Na tête ya AVC Kinshasa honorable Nerombungu azali kosenga bolingo boyokani entre ba membre alobi bango nyonso esengeli ba éviter marginalisation na kati ya parti na bango ndenge atalisaki boye na sima ya maloba na ye bato bazalaki na esengo babetelaki maboko na ndenge ya kosakana te après avoir concédé fauteuil na sima ya remise reprise échappe ba drapeau ba parti ya parti nyonso epesamelaki ye Fidèle Muzembe ye pe aprometaki ko travailler na collaboration elongo na nouveau promis avant que clôturer cérémonie oyo ya munene oyo maître Magloire Kasongo secrétaire général a présidaki a remercier ba camarades nyonso oyo ba se déplaçaki pour na ko participer na cérémonie secrétaire général ya AVC a profitaki pour na ko senga pe na bato ba s'enrôler massivement ezalaki bongo note ya satisfaction et pas ya ba autorité pe ba membre elongo na ba sympathisants nyonso ya AVC oyo ba kabwanaki na musique folklorique ezalaki vraiment au rendez-vous pour na ko ningisa milulu oyo. Bamama ya parti politique Abedon parti politique ya mwana mboka Abedon bayambaki autorité morale na bango na mokolo jeudi 29 décembre na batete la pona ko soumettre ye ba préoccupation na bango na dina sona reportage. Pour clôturer année 2022 en beauté, Bamama ya parti politique Alliance des paysans, des ouvriers et de la classe moyenne pour un développement durable à Posem na Mokuse. Oezali bongo parti cher ya autorité morale Abdon eti na Bekile Ipani bakisela kay le muntu na bokambe mi ya numéro 1 ya Bamama Nadine Ngimana nde bayindisaki mabe na espace sekele ya Bamama kuna na boulevard du 30 juin na koyambaka autorité morale na bango eti na Bekile le muntu ba mama batalisaki vraiment esengo na bango pe attachement et pas numéro 1 ya parti nyonso e bandaki na mo ya bienvenue ya secrétaire général adjointe mama Patricia Mampa bongo sima lecture ya cahier de charge ya ba maman et tangamaki ne pas ya mama Valérie Kalala ensuite autorité morale le muntu Abdon etina azwaki maloba pona kolobela makambo etali ba élection kuna asengaki na ba mama ba s'enrôler ebele pe ba préparer ba candidature selon ba compétence na bango kuna alobi na bango ke ako soutenir bango totalement pe tango nyonso ba consultation e kozala permanente entre yena ba mama kasi eloko ya motuya ezali ke ba mama ba mikotisa penza na processus électoral nde autorité morale asengaki bango cadeau surprise ezalaki eyaki na bokambe ya numéro 1 ya ba mama mwasi ya nguya mwasi ya mayele mama Nadine Ngimana ba mama ya Aposem ba pesaki autorité morale na bango ngando tolo kese pentaba ndenge kaka pozali komona balingele ngai mwa cadeau ibunza ya taba na ngando on a soit les symboles donc la série na bana ya Posemba basa on massivement parce que action politique elle est aussi maintenant dans rapport na enrôlement c'est parce que ça relève muke on a bien bon ba ko pour la main pour ça on a bien Pona collier utile à l'agréable kolia komela na mabina ezalaki vraiment au rendez-vous. Na masolo mususu osenye koyeba ke mama Mat Kasalu présidente ya association Femme et Promotion afepo na Mokuse akanisaki ba orphelin pe ba veuve ya basoda oyo bakufa na kopesaka bango biloko pona kofete ba fête ya Sukambula elekaki na kan kokolo pe kan chachu témoin événement na teleka ila kapena alingaki kopesa esengo na basi ya basoda bakufa pe ba orphelin na bango na tango ba fête ya Sukambula ezalaki bongo présidente ya association Femme Promotion afepro na Mokuse maman Marthe Kasalu mama ya bolingo oyo atindaki bato basalaka na ye na wanje afepro na kankokolo pe na kantiachi
pona kokabola na basi oyo ya basoda pe baorphelin na bango biloko ya kolia lokola soso, loso, makala, mafuta pe bongo na bongo. Badan oyo eyambamaki vraiment kitoko ndenge kaka bozali komona batambolaki pe na bahopito ya kan oyo nyonso mibale pona kotala bamalade. AFEPRO eza na ambition ya kosalisa bato nyonso baza na besoin ya kosalisa. Boyebi ke ba conflit oyo tozomona na mboka na biso ezobota chaque jour ba personnes qui ont besoin de l'aide bato basengeli na lisalisi yango wana toye kotala awa na camp ba famille ya ba FARDC boyebi ke mingi bakeye na front mais ba famille etikali na nsima. Monaki na Noël tokendaki kofete na camp Kokolo sikoyo lelo oyo toye kofete na bandeko na biso ya camp church bino moko kaka boyebi mama ndenge aza wana ya koloba mingi eza te parce que mama aza vraiment mama nationale aza mama ya Congo ba Congolais nyonso. Eloko mama Marthe Kasalu asali elongo na ONG na ye AFREPO bamapinga balobi longoni ya mama lokola opense na bango bona nde na bango ekozala bongo kitoko. Atika ato esala ngo jamais ekomami na minoko pe na mitema pe na ba histoire ya kati ya tekoti mbala liboso na mona biloko aboni seke fati na kita bokonzi awumela tozali na communiqué ya professeur Dan Kuba Takana bla de lecture yango elongo na Nathalie Kaila Kapena. Professeur Dan Kuba Takana aza koyebisa na bana nyonso ya funa bakende kosongole massivement pona tango ya maponami bavote ba député ya solo oyo bakozala ba véritable molobeli ya district ya funa pona ba élection ya 2023. Professeur Dan Kuba Takana alobi lisusu ke kobika ya peuple congolais eza na maboko na ye na nzela ya entrepreneuriat. Natina wana professeur Dan Kuba Takana azali organiser conférence monene pona kolakisa ba jeune auto prise en charge na nzela ya entrepreneuriat. Professeur Dan Kuba Takana azali ko salisa concours ya financement ya projet et entreprise ya ba jeune ko banda de 18 ans ti na 60 ans. Moto oyo a remporté concours docteur Dan Kuba Takana a kozwa bongo tope a ko gagné bongo $500 américains. Concours ekosalema bongo mokola samedi 28 janvier 2023 à partir ya ngonga ya 10h kuna kaka na université canadienne au Congo. Première rue boulevard Lumumba. Bosimba ke concours entreprise Dr Dan Kuba ezali ko concerner kaka bana ya district ya Funa, c'est-à-dire ba commune lokola Kalamu, Kasavubu, Ngiringiri, Bumbu, Selembau, Makala pe Bandalungwa. Bongo ya ebele pona koyeba ba critères ya concours professeur Dan Kuba Takana. Projet entreprise Dan Kuba Takana eza pona biso nyonso. Entrée eza bongo gratuite. CAA azongisi ba vol na ye na ba destination oyo Kinshasa mbandaka Kinshasa pe Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso ebandaki le 19 décembre 2022 ndenge Nadine Atona pesi biso ba précision. Eye lisusu bana Équateur Mambenga en général pe ya mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA Compagnie Africaine d'Aviation Mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa mbandaka Kinshasa Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutanga place mosusu te kaka na CAA Compagnie d'Aviation oyo ba Congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka mbandaka na Kindu kokende yango ekomineti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo
CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba Congolais balela. CAA balinga kamboka boete, vous êtes trop amoureux du Yo mutu ozana posi ya kokende Angleterre aussi ko yebete agence de voyage ya Eric Travel a fourni déjà ba offre na ye ya Angleterre na $1000 ya pamba le kana ba agence Eric Travel so efani bongo pemini ya quartier na bien ngene tel ka ila kapenda apesi bino ba précision. Hasta luego. Tango yango oyo mwana kin ozana posa ya kokende na Angleterre na yebisa bino l'homme ambassadeur ya développement mwana mboka Eric Mwamba aza kosunga yo na ba démarche na yo awa prix ekiti ADG Eric Mwamba elongo na agence Eric balobi na $1000 ya pamba ozwi visa ya Angleterre ndeko yo yaka kaka na compte ya $200 na ba frais mususu ba bandeli yo déjà ba démarche lelo toye juste pour informer ba candidat na biso nyonso ke offre ya Angleterre à $1000 ibandé déjà na agence Eric Travel nyonso voilà bato nyonso balingi va voyager pour l'Angleterre on avait dit voilà le visa d'Angleterre est déjà là nous avions dit l'offre pour l'Angleterre c'est à $1000 moyennant $200 à compte et à ne pas oublier ils ont frais misusu en dehors il y a $1000 donc vous passez sur place ou bien au communinga na privé tunanga nini mwana mboka Eric Mwamba alobi bonne année na Noël na yo yango oyo Bombo sanate yo ozape na pensé à kokende na Turquie, Dubaï, Afrique du Sud, Chypre, ozana pensé à visa Schengen, États-Unis, kokende na yo musikate, agence Eric ezawana, eratakate, sur, prise en charge na yo pe eza rassuré. Agence Eric Travel ezwami bango na 11e rue Limete, musikate na INPP, yo ozana Tiangu, boulevard Lumumba, côté ya Masina, soki olingi okota na entrée Kimbuta. Bana ya funa na diagonale ya commissariat la police côté ya Rekingabwa. E bongo yo na Lukunga, kende kaka na Kitambo magasin pene ya Facebook. Agence Eric Travel, ezome mabino likolo, bokomela pema. J'ai pris le McDo, j'en ai fait cadeau, j'en ai ghetto. Pour la fête la bine fin de l'année au échange de venir sur fin de l'année bossio ko simbaka et si que zalika kamoko na Pacific Palace et si ka bilenge la lenge Francis Masepe Michael Bristoto ba monicien. Yindi kulala awa okay msala te chérie Pacific Palace lenge wapi nito tali au travail Osutoki bwendeni tukanzanino bafeti ya suka mbule komi kopusa na e Noël nebona neza koya yebelaka na yo déjà papa maman jeune garçon pe jeune fille ya génération Android et si que kosepela ya kolekisa ba moments inoubliables en famille tout en couple awa na ville province ya Kinshasa et si eyebana eza nango kaka se moko otuni ngai nini Pacific Palace obenga yango paradis terrestre di po eza na beauté ya kosakana te lieu d'aisance eza na nyonso mpona kosepelisa bino pe kopermettre bino bovivre Noël na bonne année kitoko awa bokozwa bapisine ya propre mpona bachubuchubu resto mpe na pointe ezali wape epai bokokuta cuisine kuba bokolia na apeti na bino mobange d'espace na libanda eza wana bokoki kosala suka na babum bozomela eloko ya malili bozolia mwa eloko etumama kitoko ekote mwa mungwa bien mwa pilipili ya 3000 banyangoleli bino litungulu pembeni bakisa suka na ambiance po awa na Pacific Palace le paradis terrestre bazalaka na mobange na podium wape epai baproduction ya ndenge na ndenge esalemaka ya badifférents artistes po na bino baamoureux ya ballon rond basportif. Désormais grâce à Pacific Palace, meilleur site na RDC, oyo babengaka le paradis terrestre, bokoki kolanda ba rencontre sportive nyonso, topé ba match ba différents championnats et ba différentes compétitions na mokili mobimba. Grâce à mobange na écran géant boza komona,
innovation et Pacific Palace limelanga ya yake awa soki oza kotala match na mutu aza na kati ya stade yo na ye bokesenye eza ta mokete écran géant professionnel oyo Pacific Palace atie ezopesa elenge ya kitoko ambiance neti kaka na stade bachambre ya mokwake mpe ezali materiel lokola mpose nyekese ya dega bokoki kopema mpe kolala kitoko mona kobanda siko Pacific Palace na route Matadi numéro 67665 quartier Mitendi na commune ya Mongafula référence entre joli site et entre grand hôtel Pacific Palace. Journal la bino bolingaka mingi info lingala journal la peuple pour na peuple ko bona suka kastoka mona bongo te sans toute photo pe ça merci mingi Igor Tingo avec bona estimé à caméra montage estimé bongo na Fabrice Lundombi journal oyo ezaki supervisé na Yemoko héritier Mapinde mi sous coordination ya Stéphane Skande to kutile bino mikolezeli ko na 2023 au revoir. Eye lisusuwe bana Équateur Mambenga en général pe ya Mbandaka en particulier sango oyo eza penza ya bino CAA compagnie africaine d'aviation mokondi mpe fumu ya mapata azongiseli bino bavol na ye na ba destination ya Kinshasa Mbandaka Kinshasa Kindu Kinshasa nyonso eza kosalema na Airbus A320 ba destination ya boye okokutango place mosusu te kaka na CAA compagnie d'aviation oyo ba congolais balova à partir déjà ya le 19 décembre 2022 kwenda vutuka Mbandaka na Kindu kokende yango ekomi neti na sima ya ndako à travers reprise ya ba vol kitoko oyo CAA facilitateur ya bana Congo mosungi aboya ba congolais balela CAA balinga kamboka boete vous êtes trop amoureux du pays.